Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, tu m'as beaucoup de temps à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Aya yambo ya kubanda na kopesa mbote na couple zo soutenir réflexion. Clarisse Lupengi mwasa propre ya pembe ya kimia ya kitoko. Wana soko tangi bongo lobi force plus force égale force. Wana moni que Marco Leon da Roma Claudio. Couple mongo très fort, ba on doit soutenir. Réflexion au na ano 2024 tozongi na force na pesi mbote na batali pe na balanyo so réflexion na mokili mba merci surtout na bande kona biso basi mibalo bazo sala ba vidéo ba intervention ba vidéo za blackité na pesi bino pe merci a mingi na soutien na bino na ba oyo balembaki bozo makasi bo continuer pona eza place à partage soutien na yo ba makanisi na yo ezo sunga biso nyonso. Merci na coach, manager, maman, Rebecca. Merci à mingi likola, merci. Tozana liloba kobaksate likolo na yango. Tosuka kakaka na merci. Ba bien fait na yo eza buro. Bolamu na yo, ta na yo, énergie na yo, ozo pesa, pe opesaka. Balobaka kandako yo etangaka. Moto ayebaka ngo, ezaka moto alala hakuna. Na bolamu na yo eza monene makasi oyo ke moto libanda akomona te to akoyeba te na banesu koloba coach manager mama Rebecca merci na soutien merci na accueil merci na ba stratégie merci na ba idée merci de kola merci tozana loba opesa yo te to bikaka merci mutuna ya liboso Mirma ndeko nanga mwasi na koki ko comprendre yango pena biente otuni ke pona nini moi basi bako soutenir mibali na bangote na nini ko soutenir mibali na bangote na ndenge nini voilà wana na koki ko répondre ngote pona na éviter sans nini mana olobi na kosenga na mana soki tango kozala oko rappeler biso ango pato ba sans olobaki pato répondre ngo malamu mais non répondre ya mibale na ya misato pona nini basi bazalaka mitema malamu koleka mitema minene koleka mibale na réponse nanga na koloba keza majorité ya basi pena bazalaka pena na motema minene koleka mibale ngana koloba eza nzambe nenga keli mobali na mwasi nzamba pesi capacité moko te na biso mibali oyo basi bazana mo mwasi me magazine 9 mois mobali me magazine te mwasi nde balobaka kaka na bible biso tondima bible oyo elobi ke mwasi oyo ya mayele nde mtatongaka ndako balobi mobali te balobi mwasi. C'est-à-dire, moi, ça a la capacité de nous payer et de nous faire. Moi, ça a la motema munene à limbisaka koleka mobile. Exemple, zo mona ke mbebe kozala ya makasi, mona mwasi a limbisi to bosane to continuer. Mais mibali misusu beaucoup ya mibali ko limbisi ko maka difficile. Ngana koloba ezana kama manzambe nzambe mutu asala mwasi bongo ezana tire moko to ko chanja ngote nzambe ninga sali mwasi za patient mwasi supportaka mwasi limbisaka yene obingi pe mwasi ya malamu mwasi ya ndako motuna musu ezali ke
pona nini biso ba africain tolinganaka te tolinganaka na biso bolingo eza nango partout koyinana mpe eza nango partout na ekolo nyonso koyinana ezali bolingo mpe ezali kolingana na koyinana eza na se na mo eza na tira moto koyinana na kolingana eza na tira moto ndenge nzambe asali yango eza na ekolo moko te to na mboka moko te to na poso moko te elobaki bango bazalaka na bolingo te kolingana na koyinana na tiri ndenge nzambe asala mokili na ye ekokontinuaka me yo moko mutu mibongisa sala eforza na bayini ebele te bolamu nendo eleka ebele onga na koloba ndenge wana tolingana na biso pe tobebanaka na biso me kolingana na koyinana eza na tira nzambe voilà eza nango bongo na omona eloko bakisa mpa kuna makasi te